Oui, shalom, shalom bandeko balandi ya HP Media. Topesi bino susu mbote bisika nyonso bozolanda biso. En tout cas, que la grâce et la paix vous soient accordées. Nzambe aibana ko mona bino, Nzambe aibana ko zala na biso elongo. Tozana esengo susu mingi ya koleka susu liboso ya etando na bino ike to ya bitando na bino ike bisika nyonso bozolanda biso. Tozana esengo pe tokoloba ke tozana mawa na sansi nini mawa po c'est déplorable makambo oyo ezoleka na Congo RDC to oyo ezoleka na bandeko na biso ya basi eza pasi tant tozomona biloko oyo ezo interpelle biso makambo ebele Nzambe asala biso ngolu na biso moko deyebi ke tokoka te me kaka Nzambe nde mutu akosala biso ngolu kaka na makasi ya Nzambe nde tokolonga. Nakoloba ebele mingi te eza makambo ya pasi epuis eza makambo ya soni kotala basi ndenge bazalaka wana azose pumone mpona koluka libala ozoveye azosala ba jeûne prière Nzambe pesanga mobali kolela ba requête jour et nuit kotungisa ba pasteur papa nga te nozolamuka doka ata moto moko azomona nga te. Alors ba pasteur to bakambi oyo Nzambe apesi biso bazose pumone bazo jeûner bazosala nyonso mpona nini kaka elenge ya mwana mwasi oyo elenge ya jeune fille oyo mama oyo azozwa libala te po azwa libala po lobi kuna to lelo babenga ye mpona nini parce que eza likambo oyo ezotungisa bato eza likambo oyo etungisaka ezala meme kote ya basi ezala kote pe ya biso mibali ntango bazomona ke ezobala te ntango ezoleka me mwasi aza te ntango ezoleka nano buti te ntango ezoleka me neti ozosala pena nano eloko te na vie alors nde moto akomaka ya des fois pe il faut kanisa qu'est-ce qui ne va pas. Alors lisolo eza ke eza na mwana mwasi tokotanga kombo te po toza na information nyonso kombo ezali. Alors eza na mwana mwasi moko boye abali Nzambe asali ye ngolu abali misiko ntango abali nzoko nde atesheka na ye mobali na ye comme Nzambe alalaka te salaka na yo mikolo nyonso kendaka na yo salaka na yo bozoba kosa na yo kende wonaka église nzoko nde akende na église te akende na ba rendez-vous mosusu. Alors eza na mwana mwasi wana abimaki na butu ya lobi abimaki na butu ake na rendez-vous ko répondre na mobali na ye na likango ne kuti toloba. Alors kote tango na ke répondre bongo nzoka nde mobali oyo ake kote na ye pe mobali wana abala. Alors Nzambe alalaka te eye kotombeke mwasi na mobali bakangami chose étrange toyoka kango na sango me lelo cette fois-ci tokoma ko vivre nango. Sans plus tarder nakolekisa un peu moi petite vidéo oyo ezo lakisa eloko wana tolandi na lekise video tolanda na mokebi nyonso.
Merci beaucoup. J'espère que tu kolanda moi vidéo wana tomoni. Alors, ezosala pasi, ezosala pasi, ezosala pasi. Donc mwasi wana baotokanga ye bakokuta ye pena bakufi na mwasi na mobali bakufi na kati ya hotel na bandali, bakufi na kati ya hotel mpona nini? Mpona makambo ya bosoto. Do omonake nzambe aza nzambe, salaka na yo nyonso, salaka na yo oyo nyonso kosala sala na yo, mais nzambe azaka na mokolo moko. Alors yango tozoprofitaka koloba ke tosala attention, quelle est votre position lelo? Position na yo lelo eza ndenge nini? Soki Yesu réellement aye, soki Yesu aye lelo, to soit soki Yesu aye te, bongo soki liwa ekuti nga na yo na minute oyo ndenge tozoloba, soit ndenge tozotala, soki liwa ekuti yo, nayebi te na makambo boye tokosuka wapi, okokende wapi? Alors yango wana vraiment bapapa na nga, bamama na nga, bandeko balandi ya Yashua Media, nzambe apesaka biso makasi, nzambe apesa biso makasi, asala biso ngolu, tomelengela parce que mikolo eza vraiment mabe, mikolo ekomi mabe makasi. Soki tolali pongi, soki tosali attention te, tozolanda mingi makambo mokili, tozolanda mingi kaka ba prestige mokili. Alors nde kuna nde diable azosepela, azomona ke no vraiment bato baza plongé na distraction. Tant baza plongé na distraction, tant kuta kolanda mateya eza te, tant kuta kolanda prédicateur moko boye azoleka eza kutu te. Mais yo oza wana kaka, soki omonaka nde événement moko boye mabe, soki omonaka nokona basali nini ande place nde toza wana tozolanda, nde bisika to tozalaka pena ebele attention. Mais na makambo ya nzambe oyo ekobikisa lobi bomoi na biso, omonake attention eza te. Le temps makambo wana pena eza te. Kolanda motei moko boye azoleka, soit motei moko azoteya, ozomona yango neti perte ya temps. Alors ozomona ke c'est déplorable. Ozotala me tozoloba na minoko ke tozaba na nzambe, mais makambo tozosala to soit ba réaction na biso, ozomona ke c'est déplorable. Tala likambo mama oyo akweli atiki mobali, atiki pe banta moso, atiki bana, mais sikoyo omona ke akosi ake église, ake sambela, mais nzokonde ake rendez-vous na mobali mosusu. Alors nzambe ndenge alalaka te, tala conséquence na yango wana. Vraiment ndeko mwasi, ndeko mobali, to milengela, to se positionner, to yeba bisika nini vraiment toza réellement. Soki Yesu aye lelo, tokozala wapi nga na yo, tokosuka wapi nga na yo. Merci beaucoup. Simba mwa makambo kaka oyo na wuti koloba mwa petit conseil, mwa petit conseil ka wuti koloba, soit mwa petite pensée ke ezala partage na biso. Nzambe asala yo ngolu, yo mutu ozwile bako kolanda, nzambe asala biso ngolu, apesa yo makasi ya kotenir jusqu'au bout. Nzambe alongola yo na ba fitrité, nzambe alongola yo bisika oyo ozali, oza kokangama, oza condamné na makambo moko boyo osalaka, nzambe ayeba na kokangola biso. Nzambe asala biso ngolu, yo olandi biso pour la première fois, j'espère que ozanga te ko s'abonner massivement, s'abonner chaîne na bino Yashua Media, eza wana pona ko édifier, eza wana pona ko édifier milimo na batu, toza wana pona, eza wana pona lobiko na milimo na biso. Merci beaucoup. Biso na bino